Montepelli, on voit Marc Aouz avec Sankara. Nous, Zoleka. Nous comprenons omoni bana na baza bana moko oyo bakoma ba chel en veste mobali mais bayaka ya omoni mwana wana koma kolata veste chaque jour pona bazoko cacher image ya ki mwasi oyo bakoma en travers veste na bango si ya ne papa na ni ami d'enfance ni on ganga ya fion donc ou même musicien na bango orchestre assister na matama pourquoi mais s'il vous plaît, yo Koutana Sanka. Ah, tu Koutana. Ah, tu es un bal bosodé. Un bal bosodé. Ah, babi de Nicolas. Ah, on a arrangé forme en tout. Je comprends. Ah, koto moulay, koto. Alors, tu es pitbull. Combien de fois pexer ba bengana ba ngona moko mso ala souda so ya kadogo ala la souda. Ba bengana ba ko ki mendicité et kaka ba motsa ba kilia mal à l'aise na bisenga singa. Mais quand même, le climat est biaisant entre eux, en son affaire rigolo à mon et ça va bien banda kala bateau et banda le nalobi bateau ba yaki oyo neti mbo na lo bela ngulu wana ye aza parmi bateau oyo ba yaki po ba luka ba kabola ba vie na ba petit na bango ko bomba musique na biso ya lelo to mona ka ba polémique ya la marque ezala ya ba jaro e komeli boy ya mo moni ba marque ozo mo ataka kitango panza ya na ba front oyo faire za oku ba artiste nyonso baza au courant ba to ba fingira ka bango ko pakola mo teka je le roi Jésus sur la croix allez eli ni na masabatani fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour na kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et zalaba Spanish pe ba américain yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peb activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en maluku bandeko nyonso bayebi yango. Alors ma référence on a zopesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ne okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué
Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, azongeli base na ye na Paris. Oyo, yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa. Chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepela la jolie kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir à 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami, à partir ya minuit. Ti, ba 5h avec DJ Bobo, Oyo, à Kosepeli Sabino na Bandoule, pena ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur, hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site F Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Bonjour fidèles amis téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Agenda Cultura, votre rendez-vous de chaque dimanche à 11h30 sur la télévision haut de gamme CMBDJ. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes dimanche 27 août 2023. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Voilà, rapidement, l'actualité, 40 ans de carrière, ça s'est fait avec l'artiste musicien congolais Redi Amissi, tout bata la biso musique et bandi, émission font la dimanche et bandi, Bokota, Negreto Bara toujours, merci au Code Mondial Yawili Mosheni, merci à Padadijos d'Angola et pourquoi pas à Sia Molex, n'a pensé, na Fabrice, Guitanvo Fabrice, Parking Yabadjogo Talabiso depuis Afrique du Sud, sans oublier le mystérieux Elio Kesse dans Molobeli Abanangalema, Elio Kesse Talabiso avec beaucoup d'attention. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai annoncé au sommaire de cette émission, notre invité, il s'appelle Freddy Makola Marcaouz, Kim Jong Ier, à qui je dis bonjour et bon dimanche. Bonjour, merci pareillement à Kina pour l'invitation, Mikole Bele Makashi. Ah oui, et puis nous avons profité, nous avons fait bon dimanche. Na ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiateur, le roi le Mokola Yenga, Kolo Tata, aloba aimez vos ennemis. Na PCP ba ennemi na biso, ba bon dimanche, c'est biblique. Le roi tout ça dimanche, donc bibliquement parlant. Vous avez un ennemi. Tout le monde a un ennemi. Vous avez un ennemi dans le bar, c'est pas grave, ça existe. Et là, non. Parce que l'ennemi nous va plus soit notamment dans la musique. Non. Parce que l'ami est notamment dans la musique. Ah. Parce que tout le solana bango bien, les politiciens presque tout le solana bango bien. Donc, ça l'ensemble ba gimbangiste, ba musulman, ba catholique, ba église de réveil, ba solana bien. Voilà, c'est beaucoup de gens dans le supermarché, tout le monde a pas à kangi photo. Oh, voilà, Freddy Makola Marcaouz, bienvenue, hein, ça, Mikole Bele, on dirait aux ongles de TV. Mikole Bele, on avait beaucoup de productions, oui, depuis tout Kabona qui, tous allés dans le Vénémé Bele, tout qui n'a pas festival a fait moi en Abidjan, tout Zonga, et puis tout allé dans la préparation à Stade des Martyrs.
Donc babilo on a tué là avant de kutana yo. Touti moi 13 jours dans les États-Unis d'Amérique. Donc babilo on tout kozong à la veille pour coffrer pour na bobeta les sous martyrs donc bah c'est un Sénégal qui est belé. Avant tout il y a francophonie sous touti Goma Bukavu tout côté na Kasita oui Bukavu côté na Kati ouais. Ah, ça va, hein? Mais quand même, les padres fait rigoler. Oh, Jésus de nuances. Les chouchous de la francophonie, Azo se comportaient très bien. Azo bien, les chouchous de la francophonie. Fils à maman. Moi, non, maman, l'ingiming. Azo Gitoko. Patron Nanga bon dimanche. Jésus de nuances, ni Kaboronina. Asilagi Koloba, qui est musique, qui est à course à 100 mètres. Marathon. Voilà, c'est Freddy Makola Marcaouz, c'est vrai, Gaulois, na Gauloise, Otalayo. Dans mon lati pembe dimanche à l'élo. Ah oui, c'est mon cœur blanc. Ah, ce qu'on a dit aux ala, la caméra na yo. Marcaouz, est-ce que vous êtes prêt à répondre à la question sur le dimanche à l'élo? Comme d'hab, on a laissé l'artiste tout ça, des briefings avant au matin à plateau. Yo benga na ya radio, o yo bomba na yango to pandanteke. Ou ba imboka ba yoga mela ko. Donc nyo soto lo bela. Nyo so sofrir par kaka pour la biloka ya ko baby éducation banati. Mais soki na zo le kana mission na linga ba parents ba longola ba na mikepi mbeni wana. Donc nazalo ba film ba tsaka moins de 18 ans au talakati. Wana na linga vraiment botsa ngolo la logo. Quand je passe. Il y a un montant aux autres, Marcaouz, un bon tonton, quelqu'un a provoqué batouté, so mon lobby c'est que batou moli en tout cas dans mon amalam le monde non bazo mon amalam ngati. Voilà, merci beaucoup Marcaouz, vraiment actualité maman sur les ébélés. Tout bandana nous na Italie tourner na bino. Bon ta États-Unis. Tambo dit partout, Bobeti stade de martyr, francophonie. Mais Lelo, après avoir combattu un stade de martyr, avant tout la francophonie, Yomoro d'abord en tant qu'artiste, Ozo se sentir on se sentir à l'aise. Pour nos résultats, il y a dernière prestation à Bissou, elle est très bonne et puis ça les level et ça les gagnants les padres. Lelo Pena a comme numéro 1 à solo. Il y a roboté numéro 1, il y a solo. Donc, numéro 1, au Batoubaïbi, qui non, sera un podium, à Koyemba, très bien, à Roulata bien, à represser bien, concerné au Leka, Moutako Koufate, Moutako Zogate, Tina Chombo Bungati. Donc, les avis, ils ont rare dans la musique, il y a qui l'élo, tout bien, qui l'élo, quoi. Donc, nous avons remercié les Gaulois. Na ba Gaulois ba gladiateur na moni ba côté esprit le rôle ba membre mo ba parti politique le roi ba IDPS ni ba salara so les kambomo na benade ba zo ningi sa toi les autres ningi sa tina mira oya donc les abilo moko boye il faut ça na pouvoir wana donc ba komi so ba tombo ke ba telemeli kambomo ningi si oya donc ningi sa oya mo kondani chombo il va nous le ba justification ya ka po ba lu ka ba ranger makama après stade Marcaouz de l'eau ils avaient na ba dimension mususo bokomi quitté. Bon, tous les gens sont déjà placés. Mais, tu belé quand ça le attend, on les pas drapé, c'est qu'il y a mort suite, il y a un problème, et puis on n'est pas dans le problème de la justice française. Mais par rapport à l'artiste de Bissou, à stationné, à un moment donné, tout le monde le sait que non, les padres ont le problème de la justice française. Oh, ils ont dit que non, tous bimaté, tous répété la caca. Bissou rêve de Bissou, direct les cas. Il y avait des gens qui se moquaient de nous, que non, on a battu local. Bah répéter la caca, on a évité que non, la répétition, la mère de la science. Tant on va répéter tout ça, les bélines, les résultats, on va faire ça. Oui, combien d'orchestres va répéter deux fois. Le lot va répéter chaque jour, c'est dimanche. Dimanche, on va répéter non, et car en tout cas, il faut travailler, il faut te pousser la table de cheville là-bas. Ouais, donc c'est ça. Donc voilà. Tout le monde peut bobimi si vidéo, tout le monde vidéo est bimi, il y a production à stade de martyr, et ils ont marché na la plateforme. Quand on a direct, elle est streamée.
mais quand même vidéo. Donc on a touche les padres à un soit disant mal entouré, soit disant aux gens Batamaël, mais Batamaël est bêta. Batamaël va bêta. Mal entouré. Si les toi là Batamou, et si la joue à tomber, n'a dit Blaise Polo, Gila Bafakala, Pichu Botoko, Bayada, Mouabana, Berado, Bayani, mon invisible. Donc, il y a des fois Mbembe. Donc, tout va mettre les États-Unis. Donc, mal entouré. Joue au Labaro, on a bien mal entouré, il y a 4. Non, non, bureau. Oh, mais vous avez des cadres dans jet set. Il faut tout le bureau ou bien artiste, il y a bureau. Nous allons s'occuper de l'orchestration, art, nous sommes à la carte orchestre. Bon, on va bureau. Voilà. Et vidéo unie, Bagolo va consommer bien. Est-ce que vous avez ma peine? Okay. Les parts d'accord de plus de 100 000 balles et côté déjà na bateau bandé Rolanda en live pour ils $5. Le lobby na moni bandé mususo ba yeba marketing ba balandi be le koloba et ça pega malamu pour les padres banda sala ba homme acoustique ya sala ba bilogo o ya la to lingagete o adero sala ndenge ya sala ngenga sala ba homme acoustique et tout nengo moni pe ayo sala concert na stade et comme mbala mo streamer ba balanda ngo ya ligne ba do somba ndule ba do kotaka ba futa ticket ya $5 à chacun. Donc wana tozoya makauzi sigo tout na ya boya sur place wana so na sali plus wana woni ba danyo ngo ba hotel mi nga liboso ndabu geno bo kotisa ke bele lo yo zo luga ya mwana o be fese ngai tozoya. Voilà, stade Leki vidéo bimi et après les lots tia Ferregola, c'est-à-dire qu'ils ont makambo non tu le tout à l'heure bazelek bino lango baton et belé et après beaucoup miko réalisé les lots Ferregola pour nayo tant aux autres artiste Ferregola aux autres placés côté ni aux autres placés qu'artiste oyo makambo bande kokora au salate ami ko réalisango tous autres placés parmi les artistes au bazar déjà mappé maki. Az artiste azala déjà avant la génération tout bazala. Mutaimba na franc congolais tout nanga sur azala. Depuis ba wecho uko alama wana donc génération tout ozo mono bando tali na tili. Donc az artiste azala donc il ko bagino tant mususu Robin no wa nyongo par exemple tant mususu logo ya la notre président na ba martyr de et là le raba nyongo mo boye o esengaki alle kapena exercice sur l'axagénon artiste populaire plus que tout le monde na minute autour de la minute. Donc les exercices. Et ça exercice, il y a un défi. Oh ya linga swana na biso, il faut kotana nous kuna na wileri. Au côté na wileri na porte wana oteli baya. Alors pour discuter au côté na exercice na un peu ça guerre. Olobi professeur ni un peu ça exercice. Muta pesa yo za personne qui kesse remené muta fungola ba ndule na kata stade des martyrs. Il est moutou nazo reconnaître il est moutou à devenir Jean martyr donc aza moutou oyo to landi le corona. Ah oui. Mais après King Kester il y avait aussi d'autres productions et Betamaki, de Wenge, il y avait aussi Fali Poupa, il y avait aussi Héritier Watanabe. Tant aux exercices au Tchabiso kuna ya karato ya lelo. Exercice na otende lelo. Oh basi basala bravo. Félicitations, Bassala est bien, bravo na bango. Mais exercice à l'élo, on a pensé à l'élo, ils ont considéré à l'élo. Pour Martyr Wana, il y avait des gens qui ont, bêta qui bazali, lui il a quand même osé. Il y a un bateau qui a osé. Eh, Missou bêta qui était, celui-là, il a quand même osé. Osé. D'abord osé le bali. Donc ça déjà mon c'était bêta qui martyr. Il y avait des gens qui ont besoin de courage à oser. Celui-là, il a quand même osé. Après c'était il y a un bateau bêta qui va aller. Bateau bêta qui va aller. Bateau bêta qui. On est des bisous. Tout ça bien donc. Introduction, développement, conclusion. Les padres Bénin a coûté un mois de la musique à honorer grand tour, la ligne au biseau de l'Andaka.
à côté de Babeti, Masikini, Bamambi Label, c'est jamais vu. Oh l'homme Babeta Marti, les padres Babeti Marti. Oh m'a dit la bêta à travers Zembono, le bêta y en a ça qui y a Beti. Donc les élèves on a été en plus leader à Mata 16 heures on a podium. Et là on a exercice moro. Non, nous leader, nous avons presté dans le stade de Martyrs à Mata 16 heures, à Kita 19h moins. Et maman exercice que le stade est à la pleine pelouse de Bungi. Non. Il y a l'accent, force. Il y a artiste côté popularité quoi. Mais on dit que Babi faire à la Mouki, faire à la Laki, faire à la Mouki. Comment vous justifiez? Si on a les publicités, on les pas de la Martyrs, surtout à côté, à la il y a la salle de Batiabo. Au terme de la catch, il y a catch bon. Si on bêti, Monica, à tel moment tout droit, si on a tel moment essayé, bah au moins on a kila nous beaucoup. Depuis publicité, on a Timba, on a mécalisou pour provoquer les padres. Les gens ont battu tout pour provoquer les padres, bah nous gagnons ma camouba, na bancocoso, bah na ba problème sérieux na ba vie na bon. Donc babundi ça ba innocent le ba les padres te muto à la humide, oh ya provoquer la modité, oh ya yebika musique qui non, à l'outil ba texte n'est bien, ça les bandits ba bien côté studio, ça les promo, à ju ba contrat na ya beti à sepeli si mukili. Que non ya yeba te musique n'engue za la rana so rosa chanter. À part Robin Savalbom, il faut le gars, mon dit, bon, non, bosso, pakistanais, mon beau, après ça, ba finge la roba, tout, ba, mbongo, po, ba, tu en as pas ça, mbongo, ba, yembela, ebe, so, gazo, or, gamba, li banda na ba stade. Et ça va très bien. Ba politique, on a, oyo, et yé, ko, ma musique, na biso, ya lelo. Tout le monde a pas polémique, ya la, loyauté. Et ça, là, ba, jaro, et comédie, il y a un moment, ba, marque, ose, moi, attends, qui t'a, on panda, ya, na ba, front, oyo. On résout des on a un problème, Nayo. Premièrement, Nayo. Ce n'est pas tout le monde qui faire. Yo qui n'a pas mon parti. Bon, on a fait comme un moteur. Mais, hein? On a fait comme un moteur. Oh, bah, benga kabasala. Canabi battu. Oh, bah, y'a un son qui sonne, ting, 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 testé, voilà, abimi. Pour le comment on a débattu, comment on a été au salatoire des réponses. Ça qui était tinti au bimi. Donc, voilà, c'est Freddy Makola Marcaouz sur ces plateaux, fidèle à mes téléspectateurs. Vous en avez bien parce que les lobes, quelque chose a tellement belé autour de Marcaouz. Voilà, Marcaouz, stade, félicitations. Tout le monde va vidéo et bimi. Je pense que dans cette émission, tu as proposé paix public, bataille. Stade, c'est la miniature. Tu as stade, tu as photo la miniature, tu as commandé. Tu as rappelé, tu as sondé l'idée, tu mais quand même, réaction. Mais quand même, dans mon stade, il y a Félix Oisé, quoi, après Bino. Et ça, on est gagné. Ça, nous a bien osé. Au Bétana Stade des Martyrs, et ça allait bien. Sur le plan artistique, dans mon avis, il y a Pristagui très, très bien. Yembagi à la dérité de Michael Jackson, et puis voilà, Missé Yembagi bien. Donc, pour mes allègues, il y a politique qui prête à ça dans la dernière minute, il y a mon avis, et ça là, il est bien dit. Pour la politique, il y a la dernière minute. À côté de Mbaba Gaulois, dernière minute, ça va, Mbaba Bombati dans Zoloba. Pembe, à côté de Mbaba Gaulois, Bisso tout le conseil les 24. Viens bien à la conférence de presse dans l'hôtel du fleuve. Là, le Mbaba c'est les gars qui font dans les 30. Alors, ni Mbaba ni bureau, na Bisso Sigo, Gaulois tellement ba Vietnamien, Mikolo, débordé là, si na niveau moko ya comme yo Sigo, ko ya ko finga leader na Bisso. Bon, il y a le supporter. Il y a vite à tout, il y a Barça Sony. Il y a évité sur à l'époque. Il y a un match qui est intéressé. Il y a un Pembe à l'époque. Ministre sport, il y a un face à Djemma. Il y a évité sur à Zalaga, il y a Tigabiso. Bon, il y a évité. Le rôle va faire cliver, il y a une manière sur à côté de la Zemmo, il y a une catastrophique. Alors, Bo fa sa sanga na mi ameli ngoka
Moi bimisa mesete. Mais sikoyo soki azalaki na kanda lokola bango anano olanda basupporter na bakofi okobunda na batribune nyonso wana ezalaka te eza na sens te eya na babiloko mosusu ya kotalaka na misu omeli oyebi ke non euti mpe bafan euti mpe leader te esalaki déjà prête mwa handicap moko lelo ka nde baloba babundisaka bana betiki te omoni esala mpe orchestre ezwama bato alongola bato ndenge namonaki bato babaye balongolaki bango ta bango bango namoni prêtre pas changer discours abengi bagolois en tout cas bagolois nyonso eleka bagolois mpe batiaki na se me bango mpe batiaki condition na bango ke beta nanu soko silisi nde tokobongisa nde sikoyo bakomi ninga bagolois babi yo eza mpe ya tobongisa bato oyo donc mpona yo babaya sikoyo bazila bien. Mais quand même. Ils ont des gestes bien, des gestes à féliciter. Mais quand même, stade des gars qui n'ont pas. Stade des gars qui bien. Et puis, il y a sinon nous décortication. Ok. Allez, à comme mingi, ko ça fois et pas fille na biso makelele. On s'attache na fille on a trop. Ko komisaye, ko sanjola fille on a bandal makelele. On s'en comprend. Afin d'en être, avec vos bongisations, on a fait mon frère. Il y avait fille, on a la razoua. Ah, on m'a dit, on m'a dit, Marcaouz. on s'en comprend. Et ça lui prête à ça lui double manquant. Zangi ba Gaulois, Zangi ba Wangila. On s'en comprend. On s'en la schéma dans tout ça. Et là, c'est là qui perd. Il y avait côté public qui est mort. Mais déjà, déjà quand t'as plein de temps a été, déjà n'a pas sorti médiatique naïe. Et soit le bas ont été, elle n'a ça ni publicité qui a robeta, elle a tiré maman de bouche à l'eau. Mais il y a besoin de spectacle, on vivre un spectacle. Son spectacle, il faut dans le stade, là, on va de filmer les gars, on va battre dans le stream. Qu'est-ce que c'est un streaming déjà ça? Ah, casse. Il y a un dans le bas, boulot. Il y a un moment où il est là, on a félicité pour bêti bien, on a profité dans le stade. Donc, Tchomba Mouté Bungiti, et puis voilà. Tout le Belesco francophonie. Vraiment, Marcaouz, Bissozaki, opportunité au Yambayo. Après, avant francophonie, je pense que te belé bazela qui yo na émission yo toyeba ni c'est pas ça qui na production na bino na ja francophonie puis na le nuit de la francophonie. Marcaouz lelo expliquer ba Gaulois na ba Gaulois tout ba Hollanda biso polémique et salamaki mingi na ba période wana et lelo pour la première fois dans cette émission tous opportunité oyeba ni les kaki. Toi, ce qui dit là, Glody, pour la question, madame, aussi, dit que tout n'a marqué aussi Kim Jong. Donc, nous avons ça batou, production, oh, il y a qui a, oui, quand on n'est pas de hauteur ou ça, la maman, l'événement, la martyr, oui, Babylone, la francophonie, on a mon à Salissa qui en tout cas, événement, miné, ne bon, luga, ko branché bateau, ça, les preuve, na stade, oh, monique, non, aza, na population, et belé popularité ça m'a cassé oyo badana simana yango monaki il a quelques jours après prestation les padres fait rigolo dans stade des martyrs monsieur Isdor ou azalagi chef na makambo Italie francophonie en RDC contacta Kimbalamo les padres vous avez vu les images ba vidéo les gars ils appellent sur internet et tout parmi artistes et tout presta ki wana le padre azalaki moto ayambo ninga tobengaka ye moto ayambo oyo azwaki invitation ki aleka mbango mpona prestation ya azwa contrat na makambo etali francophonie tosalaki makambo tout sauf liquidation elaki te quoi donc mbongo soki eleki na maboko ya DG Polo nde elakisaka mpena malembe contrat ezalaki nini Firigola abeta na 9e jeu à francophonie na stade de martyr to contre zala qui fait rigola abeta na la nuit ya francophonie na palais du peuple parce que vous peut savoir sur deux dates to peut savoir deux dates wana et qui la dernière minute nuit de la francophonie ba yu créango après quelques jours na projet oyo ya jeu de la francophonie vous comprenez les gars
siko biso tant toyaki ezalaki des dates te ezalaki ba proposer biso des dates, c'est-à-dire soit tozala bato ba represser na ouverture soit na fermeture. Ozo comprendre na stade de martyr. Na stade de martyr kuna na stade de martyr o nyo se lega kuna bando bengonger de la francophonie. OK. On comprend. Etikalaki basa la liquidation pour na to valider ba date wana pour na to ça la prestation mais toi que au contrat il y a président il y a Sénat que je salue avec beaucoup de respect son excellence Bahati Lukwebo abengaki les patres na équipe na ye tokendaki goma po tobeta na mariage ya mwana na ye l'honorable Serge Bahati o balaki amonaki cadeau ya monene ya kopesa mwana na ye ezalaki voix ya Jésus de Nuance l'un des grands chanteurs planétaires. Il y a un moment où tu as na Goma, tu as na Goma, tu as Bukavu, tu as beti lisu, tu as beti na village na bango kuna na Katana, côté de côté kuna na Kati. Kozonga biso sur na Goma, pour tous avions tu na Kinshasa, ndé tout moni batu ya francophonie déjà, bazui, bati ouverture, songolo, fermeture, pakala. Na una yo la tsa DG Place Paul on a la gisi, DG va faire on est na bi. Mais batu ba ndé tout cela, bien sûr, mais c'est qu'il fallait passer la liquidation du système pour nous valider la date, il y a prestation. Au moment où dans le balai, si c'est closé, mais affiche le bima. Et puis, biso, tu as un hôtel et la bango, régulariser ma cam. Et puis, il y a polémique dans les réseaux sociaux. Côté on a Tolbanin, les communication, les qui bien té, Tonine, parce que tout à l'heure, contacter les binômes, mais pesa Ato basa de l'autre contre les gars qui n'ont verbal marambutu et c'est là qui se fallait capable de relouer qu'on a bon artiste mususu. Oui. OK. Par contre ça capable de relouer artiste mususu sans dérange. Je comprends mais comme il wa pire otanga bateau, ba main noire et tout. Ba main noire et qui n'a ndenge nini. Avant que tu liquider ba systématique na bureau pour tout activer ba contrat wana. Bazalaki déjà na ekiri moko boya mabe ya ba kidnapper bala na ekiri moko ya mabe déjà na si to mona ki journaliste moko boya ba excuser na la mo makero ya maladi to bela ngo ba tsaka poussière ya ba mbabula po kita ya makero boya Burundi ya étranger za congolais abanda ko na télé s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît netinga na yo balobani journaliste na mandefu wana s'il vous plaît Makaus eza bongo te ba kondi ba otala biso mikolo ba otala biso pe baleki ba otala biso tokene moi bien comme est-ce qu'il misiko non ça il faut na lugana pesa mo ba dessin ba formule wana po ba se référer eza pour na référence eti mutu ba détecta kina journaliste wana wa mandefu wana wa Makaus biso référence mandefu lo ba yuda. Est-ce que aussi les gars, il y a la référence pour moi, on va dire que le Colina, dans son agence, comme qui va détecter, on s'en voit. Ok. Journaliste, on m'a kéro, malade, il m'a traité à moi. Ou va tirer poussière, il m'a kéro. Allez, na TV, non. Artiste, on a un téléphone, sur un bit téléphone, ah, ou tu as un mousseau, un bit téléphone, au bête, au kitomata. Nazote la francophonie, on est à Tatana, maman, naïe. Francophonie, on est à Burundi. Est-ce que Burundi est un pays francophone? Nous avons mis tout dans la pays anglophone. Je ne sais pas dans Burundi. Dans Burundi, nous avons la guerre sur la Mboga. C'est comme vous savez, tu faire Bangolais, tu as le Bangolais, ah, ben, n'a pas la bango. Moi, la mort à bord au Zonga. À l'égide, on se dit quand on se dit Gitambo, à bord au Zonga. Au Zonga, à Canada, il y a comme Congolais. Bon, tu rompes sa nationalité, n'est pas de nationalité, n'a pas poto, n'est pas de Zonga. Mais, Mundele Sora Siliga qui n'a il n'a jamais existé un Français noir. On a comme une canne sur la Bakobo, Bodogisi Bango, Bakoma la Souka. Vous en comprenez, Français, il n'a jamais existé un Français noir. Faut donc voir l'action, non? Place au combien là, l'action place sur le bout. Baya qui s'y bandi au téléphoné, que non? Puis sur le monde, il dit, comme on va jeter comme il y a une francophonie, au Gobé Tati. Soko bengite ayamba ka téléphone te ayamba téléphone yo camarade na yo alé na yi okeno wa porta nini na vie na et puis yo soko bengite et ko sala nini contraire à faire ego la snake on a nani contraire à faire mais c'est Isidore même contre francophonie on a signé que nango lelo moni ba tusu ba lega na TV à l'époque ba bigi no ba 8 membres vivendi lelo zo mona nazo féliciter journaliste mo investigation c'est Gauthier
azo décortiquer bango tie retourna una ke non bato balobaki na bazana contrat kuna te babilo au moins ndengwana biso ko changer date après Jésus de Nia saison kini biso tika na Goma bado régulariser na patron na toujours qui date les 4 n'est ni ouverture ni fermeture et ça là qui n'a parlé du peuple vous comprenez allez ayez quoi arriver et puis par exemple biso artiste o ya ko prester na ouverture il y a jeu de la francophonie à étranger normalement batanga kombo te baloba à étranger normalement tant mambero les gars te otimba mutu mena yi ko prester l'ouverture eza Barbara bref non na yemba na voix na naturel ça la playback ti donc il a dit votre baso kita te biso non to koma wana OK na yepona mambo merci on comprend na yebisa yo un temps sikoyo tu comprendre était ben kira ba kidnapper wana balaki na ba journaliste burundais na ba makero ba sangani ba bandi ko mimisa affiche bandi na ko se manquer na tout le monde oyo bango bayo kana kati obi ba mimisa affiche ya inosbi que non inosbi moto a kofungola wana ya ko se manquer ba fiche ya liso ko luki ko mona ba te bena jour ouverti inosbi après quelques heures ba te o échanger ouverture comme maître Gims babandi ko sakana na bateau bango ba se manquer na bango biso siko tozo comprendre te nini makambo eza makambo c'est ya l'état dans la cas de tozo ngana na temps na nyonso bino bo monaki numéro 1 ya francophonie bo benga kité bo tuna kité bo ba qu'est-ce qui se passe parce que ba contacter déjà artiste mais après te eza makambo na biso de to benga ndeli tozo talaka makambo ndeni ekomi ko sala moi mbilinga na miso raison pour laquelle les padres non mon makambo façon non mon bien te vaut mieux na se retirer na ngai est-ce que Marc House tout en clair na bat parce que explication no to la no bien na bat na biso bien faire rigola babenga ki abeta na ouverture na stade de Martyrs mais wana landa ki on a émission comprendre ko solo la politique mais c'est Isidore lui-même chef ya francophonie il avait passé à la télé pour que non a contacté qui les padres apo ayebisaki yebisaki que non au fumola ou bien au kanga aloba ngona télé abomba moté wana ko dezanga te so bolani na émission ya confrère na yo mo boso na politique au monde mais c'est Isidore tant les gars qui a passé la précision concernant histoire convertir ce qu'on a dernière minute fali pour pas fongoli qu'est-ce qui s'est passé nazoloba bozo kanga mara que non jeune wana mwana wana muta fongola non et pourtant ba yemba ki liboke ya mbika ba la ke bele ba fongola ki bino ko comme ça ne yem da fongola ki mais Marc House oui de place le cadeau comme ça non mais les deux ça quand même moi na respect ya ba oui comme d'habitude na respect la bango tout le monde moi parce que fali à moi na hôtel nazoloba s'il vous plaît s'il vous plaît yo moi la maman na bino s'il vous plaît celui ben moi la maman s'il vous plaît Marc House tout ça bien et puis émission là on a tout ça ba komba ba batu ba ya ba genre wana ngala mutu to la ba religion mo te le dimanche là où tu le sais ne ba ni le sala ba tsa mutu mo kala et on bimalo wana la fan de la ba kombo na ba on ta fan de la ba kombo na ba ni sala qui n'attend ba contacter bino bato liboso mais bobeta qui société ko banda ko fond la francophonie ko fongola te biso moko déjà tosi to se retira kina mo avant baluka basala mambo kinganja ko kanga kinganja ko fongola to se retira kina biso to mona makambo yo tango déjà comme pesa indice to zala awa to yebi que non soki Gilles Moniera leki na télé zo lo babo yebi que oyo azabena moto ya IDPS ya Fatimbe so mona nani o mususu kuna lali o nani shula so la tala ka soko on la journaliste on soit dans nani honorable on a des kombo ya okimangai ozo comprendre kombo ya okimangai ya PPRD kombo ya okimangai ano les mingi na chaîne ya nani ya journaliste de so kufa na RT nsano sala ba émission na mutete la kufa pe sonam na notala eto Lushima Njati ya lo moni Lushima carrément zo mona bena kabage yo ya télé sikoyo
siko ete soko moni journaliste la bako carrément zo mona mala mwana na makelele ozo mona mobimba na yango mutu na ye azoloba wana et puis lelo na mona ba mise belé ba komi koma na niveau ya bozoberi ya to élevé te lelo tala ba artiste la biso Congo bazo ko attacher na mutu mo so fingele faire makasi ale ba tsa sile la ba pigeon wala wakangi donc so tuni mutu nyoso aye pe mele ba tsa sile ba pigeon sega uti ko fingela ele padre ale yesu ko mona ke non lelo ko mi guerrier so fingela mutu de le guerrier ba ngo guerrier so mona que stade dans le padre se retira qui pour to moni da indice ne la paix c'est exemple yo moni monigile moniere yo moni nani lushima pe asona à l'époque au bon na balamoko qui est derrière toi le padre tunaka tango ya mo takine biso soka siso takine biso ko finga biso bazoba biso boye le quoi to pesa le mukanda ya Congo to longola Burundi to bazoba merci bo continuer à bon mo konza tisa ko bongisa ba di ressentiments ko salam to bando land la sigo ozo comprendre biloko mo ya ndengo wana zo finga batu amasa zo finga batu ndengo wana après sikoyo te au moins na moto a travailler na fulani zo sala boye ça que ça chez moi mabe tolongola ngo ka tege no muto obeta te biloko bongo soko boy okota na kati soko ngo landela un jour pour relier poisson un mot faut se retirer non pour regarder santé na yo pour molongo belé patron na biso bokola biso à part famille biologique na biso de famille artistique mais to qui fait la licence bondeli pas maman surtout côté olela to banda olela kaka so ga si olela no tiki mama balela yega yo lela mama na bino te nga lela mama ba balela mama so bolie ba parents na bino ale bozaka ba to lelela biso to lelela te bo pesa biso ba condition ba nengo na ta biso to lelela et puis moi no lela mama so zo résoudre makamune mama na moni mona aza intelligent aza poli alinga bitinda na ye asala ka musala oyo diyango moni ba to lelela ka mama lokola to lelela ki mama yango bino bokima ki francophonie biso be to mo place les plus pété d'abino tobano ya bolela. Voilà, mais quand même Marc Aous na sortie médiatique na yo belé puis ba gaulois bo critica qui battu na otali ba playback. Na si francophonie non ti. Dossier on a dans la si francophonie au monde yi sikoyo ba gaulois on a pesa ba félicitations ba se révoltaki. Ou tout le mataki makala matikala ki na nenge ya ko sakana te otuni désolé tuna Francis Bozo ko yebisa otuna docteur Yves Balengola, dans London, on va expliquer. Vous comprenez? Au Tuni, Pedro Pembele, il a fait moi qui va expliquer. On a eu inondation et salamagi population, tomboki. Quand on a banane bandele, ningi siti dans la cité de l'OIA. Ningi si, tant que ningi si, bam, qu'est-ce qui se passe dans Boka? Et c'est un coup de fil, babenga bakonzi, il y a francophonie. Nayango, tant où le padre a se retiré, au monde a une conférence de presse et Salama, c'est pour la première fois, mon cas s'est retiré, bonne au bêta. Tant que vous avez bêta, nous avons boiné dans mon caché. Et il y a un bêta, on court un peu de magin dans la carte, il y a un savana, mon tabouti, mon némoine. A se retiré, Bolanda qui écran, Réunion Salamaki, au monde a ministre de la culture et des arts. Et elle était présente. Au Monaki, ministre Nabino de la communication, Azalagi présent. Au Monaki, président Isidore Oyo ya francophonie, Alagi présent. Au Lanagi discours na bangote, ministre de la culture, Abi, nana ebi na ngate show basalagi pona ba artiste. Pilote Sogoli, maboko. Tanga bwagi lo seba. Ministre de la communication, il n'y a pas de justification. Tant qu'on ne met pas mon conza francophonie, on a dit devant tout le monde, devant Maître Bido Samba, devant Teddy Mastadi, devant Teddy, devant Chikoka Zumba, devant Maître Igemata d'avocat de Barabas, devant Maître Landry Tangani, mais qu'il y a poto, on dit que le discours à l'Obagi. Abi, c'est vrai, à contacter que Jésus des nuances pour nous ouvertir la fermeture. Mais, Babiloko, bimi, ya mike, yé, azan atan ya rekota ba polémique te, ya ba musique. Comité na bango nyonso, bazo rosala effort, ba négocier l'artiste pour à rejoindre francophonie. Wan izo la sa force, les respects s'imposent. Ya momonaki, bagi ko kote sa rekou.
ngabuna no sembela pona bango nzambe sunga bata francophonie le pas d'akitsabe na mafuta zonga natala bobe simbi le pas zongi voilà et zonga qui est yango moni Jésus de Niance aeko soit jeu de la francophonie et nuit de la francophonie. Il y a des choses différentes. Donc, Marambozo le gala marti n'a caché na makambo nango yalagi mususu. Nuit de la francophonie et Zalaki n'a parlé du peuple. Et puis artiste c'est tout au ya presta qui na nuit de la francophonie aucune personne a bêta na jeu de la francophonie na marti. Et puis bateau ba fungola qui ya ba playback wana à part Barbara Yembagi mutu mokote a bêta na nuit. Donc le padre Abimi champion oh a bêti jeu de la francophonie a bêti nuit de la francophonie. C'est ça notre victoire. Les lozons d'imapé. Et puis tu assumes un mot. Les lozons d'imapé du solo à playback et kangi pe bino. T'es kangi bi sauté. Parce que faire ego la paix à ça qu'il a. Non. Est-ce que tout le monde manque il est baillé ne malgré Paris. Est-ce que tout le monde manque à vous atteindre la simafé à l'autre kita. Est-ce que tout le monde est Nicolas Nadoum. Et peu mon ma beaucoup banque à ce yo continuer. Parce que on a la Pichulu basonga le plus pauvre. Là on a tout niveau du solo il y a playback bah lui va finir de faire rec tech. Bon, tout non a siko. Bon, le lobo on a décortiqué. OK. On était humiliés devant une chanteuse étrangère à se prester live na mboka ba grand calais, mboka ba grand chanteur. Mboka ba taboulé. Mais il faut rappeler que Zaki. Mboka ba fait il faut rappeler que Zaki live. Na lobby. Il faut rappeler que Zaki live. Tout ce qui dit. OK. Tout ce qui n'est pas boité. Oyoka le sola c'est mila éviter na mukile. Loba to zo. Loba to zo. Oyoka mo lelo. Oyoka mo na agenda qui sera lelo. Ndote tandika. Ozo comprendre. Na yebisa yo biso tokoka ko répéter honte wana ti ya ko sala playback po ebele bi wasala playback hein. Na mo na ngoti kuna ba émission politique. Ebele ba yaki po ba yembisa bango ba kokaki ko yemba te à partir ya balance bazo meka bango bazo décision non. Oh, capacité n'a pas yembati, vaut mieux votre playback. C'était ça. Bande ko la capacité no soki oza et l'ombe au maîtriser les sango ko yemba devant les gens pour na ko pète la musique il y a bien ko prester kitoko so ko quitter directement ba otso monta playback. Mambelere kuna yango. Et puis no biso to yaki na ba guitare c'est vrai. To aller Eric Nice que je salue, il me talent ta comité ya makamwana. Na pesi mbote pe na Edimboyo wa yaki na section ya bata tam wana belé wana ba beta Edimboyo abeta na ba Wallonie partout na Mikili na pesi mbote Edimboyo asala ki spectacle bien et puis et comme il tourne à biso Prez Abenga étant que directeur artistique on fait comment na bi Prez trop répéter ba bêtises et fini si mbokati oh j'avais suivi les émissions il y a Batou Nabiso, il y a PPRD, il y a IDPS, il y a MLC, il y a INC, il y a parti politique Kili, Nalandagi Bango. Baso critiquer, artiste yo bete lo moya mboka, sans pour autant qu'on lobela lika mboka. Tant qu'on y place mora bongo oyo ba invité ba outi bipai na bipai, il faut qu'on compatir non na ba ndeko na biso bazana ba est, il faut qu'on sala boy pour makambo ekende bien. Artiste ba koti na bango wana babani na wanze ba sexualité kuna et comme ils sont ma sexualité ba tu ba kuna po bo kabola kezo bo sala gena bo comprendre mboka ça la guerre ya na rebelle et comme ils n'ont makambo na ba na bi nzambe na ngai imagine ni mboka ba do te ba tu ba otala c'est la poser question moko na ba danse chanteur na yo comme ça ba danseuse ba bi na biloko ba fleur kana na mo na bena ba chanteur na bi chanteur depuis na bina ba danseuse bagaus et ça là na poser question moko ka playback ba finira ki bino ya mala solo ba tozo ke mais non mon ami bon ya biso nazo ya tant na ba biso il faut la rétroviseur ba monter la rétroviseur pour yo ni la général rétroviseur te na ba la sima ba tsaki man mo zo mais s'il vous plaît Marcaus on veut défendre faire rigola na musique congolaise en général to yo ga biso ni balo ba ni c'est le Congo qui gagne so ba beti bilo ba le Congo qui gagne ba ko ta biso na ko gagner là ba ko gagner ma belle wana
Tant au Congo, c'est le Congo qui paie. Bonito le matin, non? Rek, voilà, fini la fait. Bon, nous sommes finis recté. Mais nous sommes pas trop, on a bien attendu, on fait comment? Moi, c'est presque non. Togo bandila, ba bêtise de la guitare dans l'anda qui battait ça les polémiques, il y a ma bé qui n'ont des playback et les gars n'ont pas chanter. C'est quoi tout ça, Nini? Bateau bazar un comité d'organisation, on était venu avec nos guitares acoustiques. On avait une proposition, tout y a un piano, tout on a centre wana, Marata fan de piano, Ngaï Charlie Solo a dit solo, grâce basse, donc Nicolas, tu entouré prise, à un micro, tu as un bêta acoustique. Mon toye qui bina balance, tout le long on a bina 5 heures. Tu allais qu'on avait ingénieur de son. Au toilette, on a ivoirien. Au toilette, on a un festival fait moi, tu coûtais la banque, tu gagnes ma photo, et puis voilà, banque, ça la son. Tu savez que la banque, tu proposais une idée, mais presque la dernière minute, pour toi, qui est 4 heures, na bengi, puis tu boto on a bi, presque à côté, ni pour tout ça la balance déjà, ton ou l'ingetan. Abi presque, abi à côté soudi, zoé na téléphone, na zui mon compte. Abi ma rose, kendo ko luka disque dur. Il y a des données, il y a Nzembo, il y a Quartier Rose, il y a des données, il y a Nzembo, il y a Est, il y a des données, il y a tout Tchézé, il y a des données, il y a Bizorbi. Bilo, oh, Biso, tu es Talagiwana. Na bondi na bimisi biloko, webelo tout ça lagi. Kaka ba instrumental na biso ezala kawana. Yango to tsaki to zuka voix libérée na biso, to mité. Donc il avait chanté avec sa voix naturelle et elle a eu playback. C'est pas un problème. Donc voix, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Au lieu de me féliciter, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Yo bokomi Burundi. Aïe aïe aïe. Ah, Akina. T'es Akina la Burundi. T'es yo Congolais. Bomela la moto gas les retimen. Boma. Boma na. Langaouz. Ouais. Il y a une autre absolue solo. Par rapport à playback, c'est pas un problème. Parce qu'il arrive à faire le baquet. Bon, non, ça sous balance, c'est bon qu'il y a ce disque dire. Au moins, Jésus de Nias, là, tout le monde a la créativité, la inspiration, mon robot, où tu as l'école qui te la raille. Même bah on akusigo to salarié kanagi tout le monde a salon na musique chrétienne na musique étrangère bazo ki style wala salagi nenge pe le loyer na concert na stade streamer ba to ba na live ba do futa ba $5 hier la ba créativité ningona donc et là qui est sur place to zonga na ba guitare na biso ba panza biso ba lobi que non le padre a eu idée wana donc nyonso wana et elle a dit à 0. Donc tout ça les gars, tout ça instrumental la biso tout ça là. Tu non to mité ka la voix est prise. Na ba ker ba mse ba yamba yamo tika la ki comprendre. Donc il faut avoir si l'oreille musicale à makasi. Poza na 5 ans nango 5 ans nango oyemba na tanango donc ozala na nini oyeba ke cycle ne oza yabo ke réseau yabo donc les hommes maman exercice o tika la ozala ti. Bravo l'artiste. Est-ce que na ba prestation ya boy 9e ja francophonie coupe du monde Cannes, est-ce que c'est l'artiste mutapona modèle ya prestation au sala deuxième organisateur? Des fois artiste c'est pas gopona mais ils ont appelé net o ba imposa qui au monde ba kunsu ba sala ba playback ba répéter pour ba live ba moni capacité to non live ba imposa rapper. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, c'est Kim Jong Premier sur ce plateau, fidèle ami, téléspectateurs. Babi Lembisanan, réalisateur Babi Lembisanan. Voilà, merci beaucoup à Dino Massampo, merci à celui qu'on appelle Pada Dijos depuis Angola, merci à Levier Tassé Levier, n'a pensé à mon ami Redo Bolombo, Hervé Zoulou et pourquoi pas à celui qu'on appelle Francis Diakota Francine, a pensé à maman Francine Ngalula et à Joël Mbala. Voilà, Marc Aouz, vraiment tu pousse à Nasuka. Nayo, lelo yo bandeko ba rotuna. Ba kritika biro ya fere na ndenge nyonso. Mais lelo bo ça ndenge pour garder image artiste Ferikola.
ko critiquer lelo mingi ezalaka babilo moko bato bakoma ko créer tant musuko bebisa image artiste na auto yebiso ne bandele les pas de rasage artiste o ayebaki so à côté studio face à la composition bien asali composition à côté studio bimisi banzembo bato ba consommer de la bonne musique ayeba ngo suka kana point bar ayeba te que non musique ne ezala boy il faut créer comité moko boye oyo ba no salir image ya moninga ba bebisele image devant les gens wana yeba ngoti alors carrément na ndeba luka ba bebisa image ya les padres on peut bayaka kopakola les padres image wana alors eza réalité te so que ça la bongo nde bango batamaye le babete stade balinga batsalango ya la pe streamer bongo bat basoma wa sendo nani mutazoba ategi image libanda na bino batamaye le boyaki wana bokoti bato ya ofele bato baye okufa bali bambala kata bakana gite mutaye o sepela se retrouver na monde donc eza babilo mo fo batala ya bilo baluka pas pakola bato alors eza réalité wana donc tozana biro mo eza très posé et ça calme si ko bango balingaka loka bango ba adhérer ba religion moko ba cimetière de lokala to za la bango église moko non toi na République démocratique du Congo tout chacun de nous azana choix na yo sala église na yo question on a posé au Marcaouz rôle ya Mozeki Ndingu na jet set ezarani rôle ba Mozeki Ndingu to benga bango ba loka ba fou du roi si na bible ba la omonaka moyekoli wa kataka mutu litoi yezu azongisaka donc eza na bato mosusu na bataillon ye aza chargé ya marketing oyo aza parmi bango ye moko te bazalaki na balite ya kanda batelemaki na ngwi na moko asalaka na poto akomi koya kofingaka oyo bapesi ye bato asakilila te bon na tana remexie ye mesango tanga kombo merci na yo loko osalaki promotion na ye vous comprenez? Et ça, Azan, Moutoumoko, Azan influent, Azan un bon communicateur, Aya Kawana, Azan pe comique, Azan pe na ba touche nanga, O Balobarampu, Baloli Alofula. Confine Mozeki Ndingu. Parce que là, vraiment, pardon, parce que là, vraiment, il faut tout le bango, parce que ngai nazaka babara nazara na bomba mambute voilà niveau Mozeki Ndingu azofinga batu na ba réseaux sociaux na kombo ya Ferigola est-ce que Ferigola aza au courant ayebi ke Mozeki Ndingu asalaka bongo pona ye to Mozeki Ndingu non lo bigaza na marketing na communication à Ferigola tout le monde a pendenge à salaki musala na ye pour na stade na bino est-ce que Ferigola yebi mara Mozeki Ndingu asala premièrement on classer batutu bazuli bakwa kotalanga ba Yunishi Banze femme intelligente depuis Belgique ya kotala Kim Jong premier yani kainga monnaie invisible fongola matoyo yoka pichulu basonga le plus propre de la ville fongola matoyo yoka ya Gaben Tokodi pourquoi pas Serge Keto Kisina na Bundes Rolanda biso pourquoi pas na yemei Pedro Pembele papa Strela Rolanda biso na ya José Da Costa na Finlande omoni eloko oyo to bandage mission olingaki o takenga pe loko mbala moko na talia kina na nyopi habité il faut na éclaircir ba imboka ba otalanga biso tozala na biso ba répliquer ba simple répliquer po ba provocateur wana tango ba yaka kofinga batu kofinga ba parents ya batu kofinga bana ya batu ba vie privée batu et puis ba salela ngo comité o bazwa mutu moka mundibu ala tabe fait sonner muta solo mutu tango zo sala kiriba ya kofinga artiste ya batu oyo atikala ko sala comité moko te oyo afutaka batu ba kofingela ke matin midi soir kofinga la ba sangisa ba sala likita donc biso biblo ko nengo wana siko tongo ba sala nengo wana to sala ta réplique te to copier bango te nga mona to copier bango donc mukindi nga sali o basala to copier bango to laxi bango tala biloko bo sala kopi tala ngone ya sala azo finga batu yo to finga o sala muto bo sala comité ta fingela bino batu na encourager ngo te mena lobeza réplique ata edingwe afingi tata na ngai so ina sala na ndime dingwe abeta ngai na finga pe dingwe so ko betanga na edingwe yo tango betanga lo ba mais moi non za ya kuza lobi asidi ngai donc ça la au courant obi
faire aza au courant baartiste nyonso baza au courant ya bato oyo bafingilaka bango kopakola ngo te kaka loko aza jésus sur la croix ale elili na basabatani otikeli charge bango tu bana bato bopeyaka biso toza na bato baza na salaire te ya bainsulte tosomba bapage te tosomba bajournaliste analyste te oyo omona basala tosomba eloko te voilà Marc Aouz tota komona message avant production ya Ferrigola ya Weranson et puis tout le monde a équipé message il y a soutien il y a Ferrigola pour le droit de la forêt au climat qui penza malamu te mais climat zongi mais tout le monde non s'il vous plaît s'il vous plaît mais lelo tout le monde ça dit bino bato affaire na bato ya maison mère Montepellier, on voit Marc Aouz avec Sankara, ni ezoleka. Mingo ozo comprendre na mwana ezo elekelanga mabe ezo comprendre te. Bon, batindela nga mission mo awa na mona ba grand poète le roi Alembola charismatique de Lyon. Atindela nga mission que non Marc Aouz tala na vidéo oh. Et puis na tala na moni ba sali ngo na confrère na bino d'identité Verisson. Batebele ko na mona ba condamné d'identité. Yo salaka na magara bité. Moi j'aime les journalistes au balra neutre net ba Glodia Kina oyamba ba artiste tout. Ndebe na mona rande gono d'identité ayamba ba artiste tout. Et puis bon là mo lo baga les propos tenus ça n'engage que ah. Yete mutalo bagi ndeba otena kwa bongo yete mutalo bagi et là on a besoin de ça. Problème mingi bande ko leka. Ezala problème personnellement. Nga na yo ba batu ka ke non bato ka yo zoloba o kondali ba mozeki ndungu ba finga batu te o tang bazong sa basala réplique dernière minute ça ba finga gi le roi de la forêt mabe ba finga gi moko ya ba kulutu na bisa wenge ba zo finga e mabe alors ko finga ba finga la gi mabe il avait un artiste o pa utakuna ayebi ke bango bazala na alarme na bango moko boye o ezala ke non soge sonné soge muta mbetika bo bu alarme sonné Sugo amoni ke ba fingeli bango viena bango ya clan alarme wana et sonneté. Je salue le scram depuis France Longue de Kombe. Yende mutaki ko poster que non. Bana maison mère alarme ki wapi. Yende mutaki ko poster bongo. Allez quelques secondes au mona ki siko nenge mwana mbanzango ayiki ko finga se ayemba la boko. Et pourtant, tout ça là a été honneur. Et comme il aura gagné, oh té, bana mukile bana na mona té muto au télé mais la muto ba yebisa que film artiste somolo pakalado. A mona le roi grade et au fente batunelo au mokoté. Au moni bana na basa bana moko oyo ba koma ba chel en veste. Mubali mais ba ya au moni mwana wana koma ko la veste chaque jour pour da bazoko cacher image ya qui moi sur ba koma en travers veste la banque. Combien de fois pexer ba benga na bango na moko mso ala souda zo ya kadogo na ala souda ba benga na bango po ki mendicité et kaka ba motsa ba kilia mal à l'aise na bisenga singa ba ko esela ka bango beno dezo ba tsaka suba makolo kuna te ba na ba vi moko boya okota millier rien que ko mandiaka ko déranger ka batu na ba boîte ko déranger ba prêter so ba ka mu pépé et puis ko singa batu mbongo tant ba ba kabila bino mukia na ba pesa bino ti faut que luka bo s'organiser bo comme rappel bien na ba ko na bino et les rappel troté mutu ba singa ngana na ba patron na so na ba patron ba patron costa couleur véritable code d'amboka na so na ba patron ba pépé mbongo maboko banque ba patron le rôle ba JP Mindia bango baza ba patron le roi beno mukendi wana baza batu mo bote soko zo bengeka pour betara matolo singa ando décrocher téléphone te ngaso na bengi patron ka a décrocher bebe bu na ko tindele mo lié mo boye na roye pa na epé to beti scrabble bilo mo ba mayele abi na roya ka te pona sengi mbongo na baluka na kemo na patron pena ba patron ko sa sombela ba car patron na ngule padre Jésus de Niance patron oya ngai donc ala runa tuna bena me marka uznene ya matolo ati a vivre ndeni jour anniversaire na mso akabela na bis lelo dernière minute ça benga na ndako yebelo na soki na zu fauteuil na zu la manger na zu ba bar bilo ka sikado ya ki na côté da katelinga pe ya par na kena on a parlé
Vous comprenez? Patron faut y ba nenga ko fanda na bango. Ko ya ata ko senga mbongo te siko tala siko ko senga bazo évoluer te ko senga ko luka ba yeba ba patron oyo bagenda ko senga bazora mbongo ndeli. Ba patron balobi ne to senga ka allez. Baluga. Moi na wana atika concert a wenge. Akenda kuna po mobali na ebisage sala choix. Ube libala ube wenge. Bomona tika vensone agenda ko bina na polu manuna. Koleka na télé, koya koyeba marka uske non, marka us tala mutu li bandi. Ngana mutu moko na buba. Ngai ne la tabo. O monde obi ngana utobota. No ka utobota. So mo mutu adere kuna pa bote la no pasi. So tali ke no bi mutu bota mo na suka combien. O mo no ya sa ko mama cher. Bon ti suko bota te bon. Voilà, Marc Aouz, je pense que papa na ye uti okufa na otegelanga balondo kasi na nzela bakongo amona mbanza mungu ngaso tokebeta na matadi wana na otelema na lokabela papa ni mbongo pe asome makufi nazoloba teke mpona kitisa papa nyonso ya mutu nyonso aza papa role ne ya koteke alora nga barolo bapapa no ale moyembi we papa no ale journaliste nde papa na noteka nini papa na yatikali komona kisasa te pere na teka londo kasi pere na kangaka mutambo wa mpuku na mboka kuna banzela bategelaka ti ya yo kunde papa na ni ami da force ni on ganga ya fion to kube musicien na bango orchestre assister na matanga pourquoi mais quand même tango mais s'il vous plaît yo okutana sanka ate eba liboso de eba liboso de wa babito likolo alu kana arranger forme nzoto na yo je comprends koto mulai koto alors ate pitbull. Merci beaucoup Marc Aouz, mais quand même le climat est biaisant entre Weranson na faire rigola mambo ça va bien banda kala bato e ba ndele oyo nalobi bato ba yaki oyo neti mwola lobela ngulu wana ye mutu aza parmi bato oyo ba yaki po ba luka ba kabolaka ba vie na ba petit na bango pour na intérêt ya mibali na bango balinga kuna mindele kuna. Merci voilà l'invité pour aussi ça dans le programme il y a Jet Set rapidement. Bon merci Sigo na zongi émission pour nanga ebandi Sigo yo ngedi akina ba banda émission de boyo kenda na bonge après ba koya ba commenter il commence 50 minutes pour parler des autres alors yo conducteur na yo mutu kubikai tout si ça ngana ya na conducteur na ngai awa mais yo pesa ngata conducteur tout si ça na yo Marc Aouz voilà ouais nazo bisa batu non to soit ba problème belé oh bo weleli francophonie bo leleli mama tolela mama lingaka mwana wala ka bitinda mwana wa maele tolela ka wana bo kita bo moto va plier du jour au jour c'est notre maman d'ailleurs maman na biso sonné bo sala zo Marc Aouz et puis na web sabango ba bete biso masasi programme si bo weleli kuna to zela bino calendrier c'est là ni solo calendrier est-ce qu'on peut ça je veux que ce calendrier là peut-être ce programme rapidement dans le domaine du francophonie biso ko kataki Brazzaville pour un concert privé bah tout la francophonie batika la donc première attaque déjà d'autres Brazzaville concert privé tant to yaki et puis week-end elandaki to aller na concert privé mosusu et quand ngaki biso to zalaki na minute on de to zaboye bon mona ki déjà na page Jésus de Niance faire rigola Montayambo New Arena te to tango komboti et alors to na sembe les potes de la biga Willery Dodoma rai bato ni les salawa sembe bakina wala nebe biso to pesika nini bakolo quartier mu bandi golo biso lo to lobite et puis to goloba pour les potes de la Salagi Flash communiquer roya du super temps bon mon a sorti il y a date précise album na biso dynastie volume 2 beaucoup mona date il y a retour il y a les potes de Jésus de Niance na une grande salle prestigieuse française Kalamingité Boromona Ngowana et puis la minute on est tous aboyés tozo bongama déjà pour na to salara déjà ba clip oyo et accompagner sorti album na biso et puis ni to la iboye bo bigene na ofanda bona na 2 ans na États-Unis d'Amérique ce que mon taboy journaliste burunda lo ba ozela calendrier. Voilà, merci beaucoup. On dira voyager là, bas caméraman, là, bas enregistrer. Alors, il a merci beaucoup. 2-3 personnes bataillent rapidement. Rapidement. 2-3 personnes. Béra dans les postes de Samounda, milliardaire en euros à l'Otalanga. Pepembon, Boko Banque. Il y a José Dacosta, Pedro Pembe, les papas Strela. Les véritables codes de Yamboka, Patron sa couleur, Motema, Barbara, Mazurel. Oh, moi, Nana, Souka, na PC, comme moi, ça patron.
Marco Costa, bébé Mazurel, Linakasi, petite sœur Balamienne, Linakasi, Yabafres, Linakasi, et tout. Et puis, la Pessimbote, la Chichi Moufuta de London, Alain Mwala, charismatique, de Léon Blaise, de Banza, André de Londres, JP Mindiana Robo, Sanayote, Pichu Botorassien, Blaise Polo. Azota la biso, Jires Zamba, Baya Visa Ponda, Nakopesa Mote Yatona, Alain Mwala, charismatique de Lyon, Pichu Lubasonga, le plus luxe. Ne Chapindi, welcome. Ne Chapindi Pénéras, Juju Mwanga, Pazana Mabele, Bambote, Guy Gérard Mafimbo, Arotala Nganayo, na Pesimbote, na Christian Luko, qui poto Sama Luko, qui Kayu na Kayu, Arola Nangaï, les jeunes producteurs Chichimo Fouta, le maître Landry Tangani, sans oublier Yemei, Yannick Kainga, la monnaie invisible. Voilà, merci beaucoup. C'était la marque House pour les comptes de Ferregola. Jésus des Nuances, merci de répondre à notre invitation. Pour moi, on a passé des très bons moments ensemble. Je pense que Batutu, Batalebiso, propos et artistes, Ezo, Tala, artiste, Yemoko. Voilà, merci beaucoup à Bruno Lubika, bon et à propre. Merci à Alain Boïka, autorité morale, Bruno Lubika, mon vieux. Bon retour à Kinshasa. Et on a pensé à Fabrice Guitanvou, pourquoi pas, Jiresamba IGF. Merci à Benny Bieto les baptiseurs. Merci à Converse des Baformes, Rigen Mapamboli, Bosé Bélé Botalibissi Eli Okeseli, merci à Mavek Nakams, merci à Fabrice Ebengo Fabrice, merci à Héritier Mbolongo, Gianni Kodia Gianni, Motema Keren, Otalabiso, merci à Gianni Kodia, merci à Homo Fortis, merci à MC Rigamanzema les notables, Chikotela, Carlos Eliki, Papa Naslamite, Nichumbungu. On se retrouve déjà demain lundi à 13h05 pour la rediffusion et le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Agenda Cultura. Merci. Fini le stress! Nakatia États-Unis! Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana, Illinois, 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli susu pa na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya munene ezali cité moderne Africa. Yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a malou bandevonio sur yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pour la accessibilité bomoni mituka to yango moko za Jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix na $1250.
12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa Bokosepela la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.